Africa. Quand on parle de CL News TV, on voit directement ma patronne Christelle Larose, la fille sans complexe, fille à bonne polémique, antimane moussala quoi, Christelle Larose Mamoulirane de la presse, respect ma patronne là où tu es, je te dis un grand merci. Un grand merci encore à celui qu'on appelle Papine Zolameso, un homme courageux à fortifier toujours. Vanessa Moussa, pour nous conseiller ça va fan nabiso, on nous sommes de partout dans le monde, dans l'Afrique du Sud, dans Parigo, dans les États-Unis, mais ça n'a qu'Olanda biso avec toute attentive à soutien nabino. Toujours on a l'information sur le topé Sabino parce que tu vas topé c'est une information vraie jusqu'à la source. Il y a une information nabiso là je dis un grand merci à Zolanzo Zibatoulompaka, je vois Adi Chimangombe Poto na Poto, je vois tout le monde qui est tout autour de nous qui nous soutient toujours avec des conseils pour rato sepel Sabino bino moko boyebi sango tozana yango eza sango ya lisekité ya matanga ya moko artiste comédien oetika kibiso Galor Dikando. Voilà, yango to kiti juste place à Vandaka. Donc on est déjà là, hein, son cameraman à cause de vraiment pas on passe déjà Jawana to solo là na ndeko na moko ayambaki bavandaki na donc à corrélater biso comment c'était passé que artiste monene boy akufatika biso boy subitement comme ça fait vraiment très mal de perdre quelqu'un comme ça ou à kolaki déjà j'invite déjà mon frère si tu peux déjà venir tout seulement ma solo parce que bonjour Boni. Bonjour madame. Boni Kimia momuke to mona kaka momuke en alikambo choko melayo koloba no Galor Dikando il était qui oui ndeko na ngai ya église mais tomesanaki tosalaka ya famille ndeko na église omesana osala ya famille bowanda kovanda bino mibale na ndako moko abelaki ou bien c'était comment tovanda biso mbali na ndako moko aza ndeko ayaka pa na ngai banda 2014 abanda kovanda na makala ye akima expliquer nga ndeko na ngai place na vandi kuna bitumba nazolala te soki nalali na butu nazomona bazobundisa ngai bato tina mire kuna penza so navandi noza na vi mulayi te soko koyamba ngai ya bon namonaki ndeko na ngai église bolingo efueza na koyeko kanga motema te nayambaki ndeko na ngai banda 2014 tovandi na ndeko na ngai tovandi malamu Galor pasi moko eza na motema ya Galor aza moto oyo tovandi na nanu toswana te Galor atanga na tomboki ata na siriki aluka raison te raison ezalaka pardon. Merci. Ezaki nini maladie kangaki qu'est-ce qui s'est fait que akufa assez vite bon, un jeune homme comme ça na âge à fleur boyati kabiso c'était quoi pourquoi expliquer internaute nous sommes Orlando de partout dans le monde c'était comment qu'est-ce qui s'était passé réellement oui mardi tozalaki na une église na ba 15h auti musala ne yo yazo sala ya ba publicité oyo era ina 15h to soleta singa fongola ndako na pesi fongola ndako azongi ndako na ye na poko ba 20h na kuti ya lali bon nakutaki ya lali na boaki pour la musina tali biloko batiela biso poto lia rabiso mbale na kuti biloko ba bouger te na bi oh alali wa liete seka lene place a oti na zuka blo na meki muke na tiki na tongo pe ala musingai abelinga mokonzi po yebinga ngaka mokonzi obima te so bimite bana ba oliate ouais 6h pe na bimina ngana keinde comme David na bimaka na yo zonga ba 8h na kati église na kuti na kati église ngana oh frère yo bimite yo muto zo salaire no vendredi obimite apesa nga réponse tatela nga pata ne longite acheka mtu na se avaninga na vai na simane na église ndeko moko tu frère ayeka bende na chapeau azalaki nango aloba pelote po yazaka mutu mnoko Dikando so simbe yo bano swana oka musu matumboli na matumboli abine chapeau aloba pe na ndewa talika ndeko na miso alongoli miso et moi temi na église ando expliquer noka moi bien te na lali mona ba ato yibika ndeko yo ka bien te apema muke ngapi na bimi libanda église na vandi mona vandi na mona ndeko moko asaka ne peka théâtre artiste Mishka amemi na mukongo lika munibo memi na mukongo bo abia kama makolo pasi foto ki hôpital
Subitement, vous m'avez commencé. Oui. Pour a déclarer que banda ba pesa ye chaussure moso alati au kaka makolo passe. Chaussure on est côté chaussure on est outil pas nan. Oui, tanti na ye moko boya za kana lemba. A pesa ye ko chaussure moso liboso. A pesi yango aye ameki yango habite wana gelo eza munene pesa ki ya ko changer so mususu. A pesi chaussure moso azui wana zongisi yango. Ande akoma olata so alata on dimanche. Abisu na lati chaussure onazo kaka makolo passe. Nande to yako koma lobby. Et comme makamba memi na mukongo to ki na hôpital moko eza na ngaba hôpital ba chinois to komi wana na hôpital wana po ba simbe ba lobi oh kana ito za na ka opération 4 mois to simbe ezate mutu ka subitement mutu kuto abilité ka makolo pasi bana moko babika na bango to yo kati na hôpital moko eza na ngambo ya yolo côté église asambelaka to yo kende wana ba bando pese soin ba yo te comment on appelle ça ni thermomètre quoi ba yo chai fièvre 40 fièvre 40 il faut ba chai mai ndeko wana zaki na sengle longo sengle chai mai po ba chai sengle kauki na minute sengle comme lokola ba chauffer yango sengle zongi ndenge ezalaki mais eza clair te ba komba kisona mo batonga mo ba bete esimba te e koma ye moto za libanda infirmière kimimbango benga biso to koma kona komo réanimer ha mo fina edi kando bouger soute ngasko na yo muno ngo trouble kando bouger soute lekeli ngati kola zaina mboti na okima mbango na ndako nazwa mbongo bandeko bazaki wana bazune na mutoka o mateba transfert so bondeko to yo koma na bondeko na landa basimba bondeko amisumbeli basimba bondeko deja kufi ndeko azo ma folofolo lokola babambi eloko lokola sa on dimate di kando ke akufi soko talie bo bate di kando lali vraiment et ça n'a vraiment pas si vraiment mingi que habilité kaka chaussure on a dans temps de temps en temps toi ça non combien de temps oui banda ba PC je crois et moi kokite à la top mingi dans la top 4 fois je crois dimanche à sukande o ayaka la ton église ça internet non ce que muta abeli réellement té hein lancer maman quand même message parce que Nebi Kotikal vraiment n'a pas si ça fait vraiment très mal mutubozaki olianaye kotumbola hein atikoka boyo moko vraiment ça fait mal expliquer bon que dikando a confité chaussures on a dit oui soki na lobby ko to pona bino nazabi na makasa olobate ezolekelanga artiste gelo nga na yebi ndeko wana na rankini te na yebi ndeko wana ye place aza seka kaka ye place aza ambiance ezala kaka eyo koma ke dikanda zaki biazwa chaussure makolo comme passe lobi na hôpital nana olela makolo passe et déjà era olobate na olela makolo maboko makolo mais oh ekomi kaoni mutu toyebi ka fièvre ba kopesa kisi ekosila ekomi makambo ndeni ndenge ezotoni église momba bandeko même na quartier bazoka mo quartier bani bayebi ka yana ngai bayebi te frère nanga bayebi ka yana ngai ya quartier mais ezolekela bato koma ke chaussure wana bapesa ke chaussure wana ezalaki na makambo koma kana na chaussure wana ndeko banda makolo pa oui chaussure koma ke mutu bapesa chaussure mikolo mingi te après mutu akofi chaussure wana ezalaki chaussure wana ba préparer yango eloko po mutu akomika so alati chaussure makolo pasi c'est que eloko ezalaki na kati babongisa mpona dikando nde na otoza na tante na esiko abatu betanga mo histoire moke alobi dikando na famille na bango bazaka na papa na bango tanga zaka na voyage ezana babilo mo basakali kemba na boso disa ya bandoki soko apesi papa wana bapesaka mwana moninga bapesa dikando bakimisaka na mboka wana zalaka yaka Kishasa baolandi tuna Kishasa banda yawa soka kima kuna pana bango pona kindoki nda ya vanda mona aza protéger ti baluka ndi serna uzo yasi kwa speaking baluka oui baluka ende nyos so tal dikando ko kate koma ke mutoza ne lipasa na ngai avanga na lia ifo ya zala ya nazo yoka ke na Saint Joseph na bondeko wana dikando akufi na koka esote baki basimbinga ezolekela ngati siko na muno kanda za muta théâtre po yelo banaza desani mais ata na kufi na ngata 10 jours na oseko bo mona nga na otama nga na desani mais tenta kufate ti lelo ezolekela koma ke dikando aza olala yo pesa nga vertige na muno bokoti na morgue mututu zene ton ala musingai to koma na église to koma moko mema eza nini nzambe
mais dikando za mutu ayibaki nzambe. Ça que tes problèmes peut-être comme il a qui passe à outil, to expliquer que peut-être nana problème au songolo pakala, to abima qui bien, comme indenge mususu to likamwe komeli, to ko lobate to ko juger nyon sauté, peut-être eza pe ça pas touté, peut-être peu eza problème mususu mais le quoi déjà to ebi peut-être expliquer que likamwe sauté. Non, expliquer ngelo te ka ne akufi bato ba osana bango publicité wana ndi ba yeko betela mwa lisolo babi so avandika akuna ombongo na ngai salaire na olia te to eya na ozasu na bino te mbongo na ngai salaire na olia te mbongo na ngai salaire etika na bango ba oseka babi ka na za muta basé na sala baje mbongo na ngai salaire na olia te eki ne ka na oseka bongo nzoka nde ami bongo sai ku mercredi lo ba bengi frère wa memaki na Mukongo ba ya basala scénario moko ba koma ba idemo bazana mpo ba jouer frère wana leli kutu ba ideo benga kezende liwo bengeli bato. Merci beaucoup, c'était là le frère Mutubazakina Gelor Dikando. Bah passa ba nuit ba jour. Nous m'avons sentir vraiment douleur wana, hein, falo zala po ka passion Vanessa Musawayo qui falo zala wana po ka passion au monde entier yo qui na nouvelle wana ba to théâtre belé ba lila, hein, ba de Londres basé belé ba vraiment ba vie de loin ba ngonya sona ba lila Dikando donc atiki biso wana nazanga mon téléphone invité parce que ta ka place ça faut ba comédien peu bazala, hein, papa lienzi yo poko poussana, hein, to solamo muke parce que tala rara, hein, et ça vraiment pas si non mon rama mis sur des autres qui t'a vraiment non ça fait vraiment okay. Bonjour. Bonjour Vanessa Lusango. Pasi na motema quoi. Boni. Pasi. Pasi, hein. Pasi makasi. Olobani ni pona Dikando. Quelques témoignages pour un artiste de Nabiso. Témoignage ya malamu ezali Dikando. Asa artiste et comédien moko azaki social. Partout tu andé comme on a abandé ko jouer pas ya Charlie Vie de loin, asa acteur à Vie de loin. Mais azalaki ko collaborer na ba artiste nyonso. Et mo pe na groupe na ngai abando ya mo tungisanga président lianzo mo négliger nga opesa nga ba rôle te ozo tourner blog ba internet o benga nga te. Donc azalaki vraiment social, azalaki bien mokile lobaka ke tokomaka koloba bolamu mutu soki akufi no banda tango Dikando azalaki na bomo eto banda koloba bolamu na yo Dikando vraiment Dikando bokokuta na pena ba comédien mo boye bazobeta lisolo Dikando ke Dikando aza social pona relaxa non ke aza social tomoni tokota na ba page wa Facebook tomoni comédien nyonso a publier photo na comédien nyonso a tie na profil tomoni ba José de Londres Sida Bilama facile à garer a tie na profil Tatu Mutombo azana en États-Unis na Chicago atie na profil ba Mike Duchesse ba Hans Luzolo ba Duche Kapanga ba 2 minutes ba Gianni Fire bango tout donc parce que ba comédien tout apoto so bokoti na ba profil na bango bo mona ka photo ya Dikando artiste moko azalaki bien yaya epa na yazaki yaya leki epa na yazaki leki master epa na yazaki master président epa na ye azalaki président. Mais yakoka moi ngai vemati na yeboye douleur réseau ezali mais na ye na répondre bandeko ba komela biso sur ba réseaux sociaux au bazana poto bazana ba Luanda au baza par-ci par-là bazana state baza partout na ba continent nyonso ba otuna babi papa lianzi pourquoi bino na bino bato théâtre bokomi ko bomana boye bozo bomana bozo mitana ba poison hein bobomi lisusu jeune garçon munene boye vraiment Dikando ngana webisa bino ngande na kabusha ba comédien munoko ba comédien rande pa lianzi fumutoto Dikando akufi na ete o ranki na comédien te o ranki ni so ya mutu moko boete Dikando soulier oyo bozo mona soulier oyo soulier ya makambo soulier ya makambo Vanessa Musa ona ebiso soulier za soulier ya makambo mutapesa ye tata mwasi na ye wana akindaka mikila za mona poto azalaka awa na Kishasa akindaka poto azape cadre na société mobo awa akindaka poto afanda na lemba tata mwasi na ye wana akendaka na poto akendaka zonga na ba vitesse na ye na ndenge na ye apesa mwana mai soulier oyo tout le temps waka so to kuta na ye omona so alati ba soulier oyo omona zo lela président oka makolo passe président na pe manono omona ta botamole mo place mo ta bokine pibi place mo boye so alati ka soulier oyo faut réclamer le kolo mais si ma mikolo net wane ko mona ane li souté soulier kaka oyo ebotelaki makolo passe
et donc makolo passe comme libumu passe comme tolo passe comme makolo passe comme mutu pas donc soulier oyo eboti ba maladie ebele soulier oyo na ebité soki na monde spirituel ba kobenga ngonini soulier oyo na monde spirituel ba kobenga ngonini kindo kito nini po ezobota ma maladie ebele ka soulier moko oyo chaque fois abande kolata soulier oyo bande kolukileka ma maladie soulier oyo ba pesa yango pa tata mwasi na ye ba pesa ye pa tata mwasi na ye akabela soulier oyo eza soulier ya makambo soulier oyo tango ya lati yango kolata lati yango nde komi komemela ke maladi tata mwasi yango toyebi epete soki aza nani so pe ndenge so pe kombo pe toyebi te meto kaka tata mwasi toyebi tata mwasi yango te déjà epesa bino ke tata mwasi na enda pesa ye bando betela so tuni ba comédie bele ba yebi ando betela ba ke non tata mwasi na ya uta poto apesa soulier akabela soulier boye soulier yango soulier yango pe yango na ye nango na kuti yango pe na yango nde soulier makambo nde soulier oyo ekoti dikando na mabele nde soulier oyo ememele ba douleur na makolo ememele ba douleur na tolo ememele ba douleur na maboko donc soulier kaka oyo à chaque fois bande kolata soulier bande kolukileka ba maladie nde memie na liwa lobi so zaleka na soulier même soulier oyo azaleka na le même soulier oyo tina ndenga akendaki église akende po asambela na liloba akendaki nde église po akende kosambela ndenge kaka asambelaka nzambe na ye ya prophète Konde abondela nzambe na ye na soulier oyo na bataki na bango nde baye na nde pe batake ye na ndenge to perdre a élément na biso artiste et comédien ndeko na biso au partout dans le monde tozolela selon frère naye ndeko na ye bazaki ne alobi neti eza réclamation peut-être na soulier pour babi déjà longwa ndako na bango ya ko réfugier quelque part pour na ko éviter bataki biso pe waneko po baseri mo bazoka mbasu babwakelaka mbasu taka babande na bambasu babandi kotake bana na bambasu titi nzamba asali ngolo abiki akimi mupanzi na bango kuna na makala na ngambo akomi pa frère na ye obo utosolani awa pona nini akimi bataki aye kofanda mais tata mwasi wana ka ndinga utaka bapoto aye apesi soulier oyo nde soulier ya makambo soulier oyo nde soulier luki makambo nde yango luki kindoki oyo nde kindoki soulier oyo donc ezala te ki ondenge bat bazolo ba libando ba comédien to koma ko poisonner to koma ko biso ba comédien makamba ba poison ezala te ba poison ko ezala pa ba mise mais pas la biso ba comédien makamba ne ezala te akufi na likambu na ye wone ko makamba famille na ye donc eza makamba famille ndenge ba attaque na bango ya famille banda kale banda likando za mwana muketi na ndinga zokola so uti koyoka ba histoire ebele kuna to kitana so mpanzi wana okoyoka ba témoignage ba ta quartier ba biso ke famille ana eza famille mon mystique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Papa Lianzi. Merci beaucoup. Binomoko bomuni soulier makambo. On continue toujours. Toujours ça bana poto baye bayango la blonde paka montema la ronte atemba azolela ba Papa Lianzi. Beaucoup miko bomanati boyo biso ba comédien to bomanate. Jocelyne Dinzey na Suisse toujours bomanate. Nadine Yumo femme en express na Belgique toujours bomanate eza soulier oyo nde luki makambo. Ok, merci beaucoup. On continue toujours na interview na biso talakaka toza na matanga kande nefse toza na matanga donc toujours que ne peut causer interview ya na quartier il y a venu partout avec celui qui est derrière la caméra. Je lui salue là où tu es. Moi natange kombo ezate talara ba yiba quoi. Merci à toi. On continue toujours avec nos interviews. Merci. Mama yangu na kuheshimu, mama yangu na kutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama yangu na kupenda, mama yangu na kuheshimu, mama yangu na kutaka, maana na wewe ulinipenda. Kila siku wewe watushughulikia, kila siku mama wewe ulitupenda. Tunapoachiliwa na watu, wewe unakuwa juu yetu. Mama yangu sijue niseme nini, mama yangu sijue nikutapeje. Kweli watupenda mama, oh I love you. Mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda.
kila siku sisi tunavaa mavazi nzuri, mama yetu anatupenda. No mama, wewe ni mama mzuri, wewe mzazi mwema, nikutapeje mama. No. Oui, merci. On continue toujours avec nos interviews. 42 to la Kaibino ba image toujours 42 to la Kaibino de son famille donc à une famille monene donc de son grande sœur naïe, c'est grande sœur. Bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Santé moi bien ka sangwa mawa obino boyoki a kaka yangwana to moni bino. Dikando kufi subitement boué, mort imprévu oyo na fleur d'âge ko sepela ngongane ya ko sepele koki mais kufi qu'est-ce qui fait que akufa kana bo dikanda kufi mort sibi dikando belité dikanda bimi na tongo ake église akoti kiti matinal esili neto pesa lipamboli na église apesa mbote dikando azo sansale neti ya kweya frère acte misi babibo tchaye na ban batie na ban dikanda fanti na ban na minisité babwakele soumisu batala ba moni état na échanger batombole ba memia na hôpital moko ezala nezo bakomi nezo na babi a ka oyo biso tozana baka mususu a moyeto ya mbango esate boke na dispensaire mususu bake na dispensaire mususu kuna bake batali basala ordonnance bato bamemaki eloko bazalaki na mbongo te église mpe ezalaki pembeni bakimi mbango na église bazwi mbongo bake basombi kisi batia température batie 40 moto makasi badindisela mbala mai batia na nzoto moto ezosila te batuni famille na ye eza mpe ezalika na bafrère famille na ye ezali wapi nde baye kozwa baye kotala répertoire na telefone baye kozwa tantine na ye babengi tantine na ye azalaki na mosala na ville batindi chauffeur bango kuna mpe leta wana basi balongole deja wana batindi bango na bondeko bazwi transport mosusu kokoma baokomaka balese na mbete babi bozoyela biso ebembe boye mpo na nini deja moto amina esa akufaki deja kala boyeli biso ebembe nasanga mosusu te so akoba mama yango moto ozolela awa epesi biso pasi alobi na bino te lo moko te likando alobi eloko te likando alongwa ça fait 4 ans avant d'aka na bafan na biso aza mosika te azaka ana ngambu ana veni mawanga esikaka affaire na biso ya église ala mutu mosusu te aza mondimi kati na liloba alobi ata eloko moko te alobi eloko te alobi eloko te alobi eloko te mission est relancée na bato nyonso baolanda o de partout dans le monde. Message na sengi kaka bomoni nde tozolela awa bino take bino boye bike dikando azalaki boye tosengi na bino boya bopusana pembeni na biso po tosala masolo tokunda dikando malamu. Message na nga ezali ka bongo nana likanga mosusu te mama. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère. On va faire mon mouké. Bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Santé za mon mouké ta do père de grands artistes. Donc vient nga mo boye bisanga za dessin animé na otaki lelo na pete ka boye na moni sauté. Ça n'est pas dit comme. Donc nga no belo na robenge noko na ba do mo oncle nanga na loba. Ma pesanga ba conseil belé mobile fo bunda mobile fo ngo za na bula créativité pour le bisongo comme moto. Ndeti film pour tout ça qui né mardi hein mardi na soir bembe mo ça qui mais na mercredi na tongo boy message donc naza donc je suis mentionné de ile kelanga na mon les avancer bien deni donc je suis mentionné fort donc passe na motema au père de moto mo boy hein maman do promettre nga na mona ki na omone souté donc voyage c'est normal be que mutako voyage ko mona na mais o na omone souté donc non les la fort. Bonjour pour maman Abisso. Bonne santé. Santé bien. Tozaka na mawa président na likando na groupe RDC azali na mabamanga belé akosala to comprend été lobi to vandika to mona ka batu baye likando akufi. Do esa Abisso bien te. Esa Abisso bien te biso sonné toza to monsene to koka kutu koloba kolela te to koka te. Ngapa na nga zaki président na ngai. Zaki président na ngai. Na koka kutu te na koka te. Merci. Je suis toujours avec nos interviews.
ezosala pasi na bato nyonso oyo bayebaki ye atiki biso vraiment à fleur d'âge alaki te une mort subite ça fait vraiment très mal oh mon Dieu ça fait vraiment très mal papi nzola meso soko ozalaki awa boyoki douleur oyo nga moko na oyoka na minute vraiment ça fait vraiment très mal avec notre caméraman nous continuons toujours notre interview merci nous continuons avec nos interviews toujours avec votre site CL News TV comme je vous parlais déjà na toilo tokuta na suna maman Abouti Dikando donc bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Kamwa malamuke. Maman. Lelo toyokota la yo na perte mne no sali na famille. Yabungi c'est un grand artiste parce que yebana qui vraiment de monde entier na partout dans le monde ba olandanga déjà bazana mawa vraiment makasi ya koyeba que Dikando za souté atiki biso oko expliquer ezaki vraiment ni. Enfin, tozalaki na esika moko te na tongo alamukaki akendeki prière bongo esika akendeki prière basilisi ntango azongi ndako alobi nazoyoka nzoto bien te baninga azalaki na bango bakanisaki ete azosala nde kaka asalaka maseki alobi na bango lisusu te nazoyoka bien te bala moko bamoni akomi kolenga alobi makolo ezokangama na maboko bongo batombolaki ye bakendeki naye na dispensaire ezalaki pembeni ntango bakomaki kuna batiaki thermomètre température 40 bongo infirmier bakende asisa bakutaki wana amonaki ete basengeli kotia ye mai na mutu bongo balukaki elamba moningane moko alongolaki sengeli na ye ya polisaki na mai 3 fois pangusi ya nzoto mais bati température en tout cas 40 kaka asisa kokaki kotraite ye te alobi ete fièvre eleki makasi okana biso te nazotransfere bino na bondeko bakendeki na bondeko ntango bakomaki kuna monaki mpenza na ntango ekomaki critique baye kobenga tata mwasi abengi biso me tomikomelaki te tata mwasi mpe amikomelaki te ntango atindi chauffeur amema mbongo batraite ye première soin chauffeur amikomelaki te mpe bayambaki ye te bongo Likando ayaki kokufa babengi biso akufi tantini amikomelaki sur place ake kokuta ye fulu na munoko tina zolo tantini ayokaki somo ake kosomba dra na baleki ne mibaya azalaki na bango batiye na morgue tanga nakendeki nake kokuta ye deja se batiye na morgue nde tosukilaki wana mpona hôpital abelaki te ka mort subite moto abeli te ka mbamo akufa abeli te azwi batraitement te oyo bafièvre ya 2 jours 3 jours te kaka ezalaki kaka lobi ye moko alongolaki makolo akendeki na église abelaki te bato mosusu na batémoignage ya bato makolo ebandaki kosala epasi elo ebelisi eza makolo en tant que maman yo olobani par rapport na makolo esika wana neti azalaki te ye alobi ete nazoyoka makolo pasi mpe nakoka kotelema te yango nde bamemaki ye na mokongo bakendeki na ye ti na dispensaire na ndenge bayaki kokoma na bondeko camarade na ye mingi ya bacomédien mosusu oyo tosololaki na bango babino à chaque fois bandeki kolelaka makolo pasi abetela bino mpe masolo te abetelaki nga makolo pasi te mpo nayebi te samedi tozalaki lendi na dimanche mpe azalaki lendi azalaki mpa ndeko na ye ayaki kozwa sapato mpo te ebosala mosala na ye ndenge asalaka biloko wana makolo pasi nayokaki yango te. Merci beaucoup Olobanini parce que Bolanda de partout dans le monde yo maman yo mtobota Dikando lancer quand même un message parce que aye ben de partout dans le monde ba condition sur lingi peut-être ezali là-bas kuna mon honneur parce que face honneur parce que Aza muta seki saki pe ACP saki bateau de partout dans le monde partout vraiment enfin Dikando awuti na libota moko naza mubola duzana mbongo te tala ndenge na vandeli awa l'hôpital kuto bazozelanga mpona kende futa mbongo me naza na makoki te
nazozela nzela nini nasengeli kozwa mbongo po te nayeba kokunda mwana oyo eloko mpenza ya pasi naza nango nde yango wana. Okopesa numéro na yo to numéro ya mutu moko peut-être ndet baolanda bino o mutu peut-être ozana posa assistance na ye, il y a quelque chose pour soutenir bino na okopesa un numéro peut-être maman kozala un peu mon numéro de contact na ye. Okopesa numéro na ye parce que na yebi partout dans le monde bazolanda bino batu baliaka vraiment na batu bino bomoni maman vandi musala ezate moi soutenant moi un franc na bino moi $100 wana ngo somba ta moi eloko ngo tia moi provision moi 200 wana papi nzola miso un peu pro de nzola nzo di batu lompaka olanda biso adishi mongombe et ça l'a bien c'est les d'Ivoire papa social Frida Kanga Bachar mais dit Diogène Genève Mobimba moi 100 francs na yo wana bomba ki na caisse soko bimisi ngo pona artiste na biso munena sekisa kibino sepe sakibino et ko ça là vraiment plaisir à trop balobi Frida Kanga Bachar mais fongola god Micho Moussa ou fongola god na yo donc pour soutenir maman une femme seule là il faut moi soutenance pona après ça déjà numéro de téléphone moi 100 francs na bino moi $100 pour soutenir maman et ça là vraiment bien numéro est ça 090 25 48 40 090 25 48 246 numéro peut-être vous qui tantine un peu bien plus 243 90 25 48 246 plus 243 90 25 48 246 donc plus de précision biso mo toza sous numéro moko susu bo bengi kara biso to pesi bino numéro wana pour soutenir vraiment maman ça fait vraiment très mal la situation comme il est tu vois dans ma famille vraiment et ça vraiment pas c'est trop soutenir toujours et ça là vraiment un grand bien maman un mot de la fin parce que napesi bino merci na visite na bino po kobanda lobi boyoka kisangwa ndeko na bino na banza bozali koya na yango na tondi nzambe botondi nzambe ya lobi ete na pasi to na bisengo to zala sesika moko na yango na visite na biso na ndengi bozoya kotala ngai nzambe apambola bino pe misala na bino ekende liboso merci nazana mingi ya koloba te. Merci beaucoup. Pour retenir numéro 1, numéro 1, combien Rita? Ok, plus 243, 90, 25, 48, 246. On a besoin de maman, besoin directement maman, et on ça là vraiment très bien. Comme on a vraiment na souka, vraiment na souka. Donc plus de précision, tokoya, ton numéro maman, tokoya déjà la précision. Merci à vous tous pour votre confiance toujours sur votre chaîne CL News TV et mon PPSIK. Donc,